Tant tozaka na bakinshasa wana wenge muzika ezo kosala succès bino nyonso boyebi wenge muzika maison mère ya Weranson na bande ko yebisa biso que faire égale la chanteur de charme na niveau moko impossible, c'est-à-dire a cappella nyonso faire égale la bande ko sala même sur azoyemba na sebo toujours ka charme moko mais toujours comprendre te ndenge moko pe ba Fabregas tango ba bimi toujours ba ke Fabregas moyembi ye moko tozomona ke ba musicien muso neti ba yembaka te le cas ba bina filé azomona neti ba bina filé ba faux chanter et grand chanter. Mais pendant tout ce temps tant musique est comme ça moi changement il fallait pour passer les changements moi musique est comme un peu du tokos tant tokos style et bimi ba musicien autour nyos to banaye ko mona ke ba banaye ko yemba ya grave bazo yemba les sons ndenge ba banaye ko yemba te. Et moi je me demande mais il y a quoi en fait problème est zéro wapi comment malto ina biso zo que susu bango ba charme te ou bien ezaka ngamu tunazo ka ba charme te. Bon question ne banaye ko elanga de temps en temps na banaye vraiment comme la question nani ngana yeba il y a quoi changement ya boy et ça pour rap côté na musique congolaise bato comme ko rapper ou bien ezake biso mato ina biso ezaka bien ou bien eloko ne ba recherche ndenge ezalaka tozosala ba recherche titoyaki kokoya na ba video mosusu tozomona mage artiste faire égale la façon aza koyemba c'est comme si donc amateur moko boy Fabregas akoma koganga moko lokola donc minute maître Gims bato bazo comprendre les sociétés eloko nini esali ke musique na bango comme sorte boy. Mais apparemment au monde ke bandeko bayebaki musique vraiment tant bazo koyemba banzembo bele faire égale yembela biso ndi ba vita imano zoka vita imana ba charme zoka ke ba capella faire bandeko ça zoko faire égale ça ya capella zoka charme mais ba charme wana nesu ekei eza le soute na ebite so ngam nazolo ba mabe ou benga naza na ebite boye bisanga na ba commentaire na so ba charme no so kenda wapi na otikela bino mwata bolanda bino moko pour après boya ko yebisanga so ngam nazoyoka bien te bino bozoyoka bien so que toza na même page bokomelanga pe na ba commentaire boye bisanga so ba charme wana ekenda wapi pour naza na besoin na yeba ba charme ya batoyo ezaka susute soki bazoyemba ozoyoka rien nzoto ezoningana lisusu. Et ça pour époque changer ou bien génération changer, je n'arrive pas à comprendre. Boye dengue bandeko, pardon. Nazo konte na bino. Love na biso malamu, babeze mosusu ne makamote mana batwa. Chérie, sauve-moi, ode, chibame. Makwanze bakisaka defo botenani kasi nandoto mutotse chomona prosnai odeti bebe femme d'affaires yaka to définir love na biso malamu lilingi yampamba alita chamala Est-ce que boyoki matoi na bino ndenga na yoki bon natika la bino moi autant bo savourer bo pesanga ba suite na ba commentaire qu'est-ce qui ne va pas. Merci nazo compter na ba commentaire na bino na yeba vraiment bo pesanga solution pour boye nga nazo mona nesinga matoi na ngizo ka subiente pour koyoka même fali kaka lobi awa tozoyoka yawa ozoyoka charme zo continuer c'est comme si charme zo bakisama c'est ko bakisama mais charme ya bandeko nyonso ezo bana lisusu te. Bon on est à point de vue na kozela pe ba point de vue na bino nazonga nazoninga na ebale pourquoi raison eza nini est-ce que musique to banaye koyoka ka changer pour koyemba ya mungonga mutu faut tikala quand même identique quoi.
Ok, merci. Nazo Content Nabino. À suivre. Bye bye. Aê